Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki réalité ya banaki no Buyukite bukuyoka kaka Kinshasa na biso kin eleki partout KNB Kinshasa na biso kin eleki partout Kinshasa eleki partout mikolo neza bino pardon Jima sala yolo karatakate ya on a bien yo Jima mukende umela KNB kin eleki partout rien à dire toi na terre envié parce que kin eleki partout et losako liboso ambongo mosanto azate Céline Don Kardasha isongolo bisous bye bana kin ke bana jako zape so kuta nango KNB Telema qui chasse l'équipe partout Jimmy Mukendi umela KNB ko zape te so kuta nango check ovandi Mokolo malamu na balandi nyonso ya magazine Kinshasa na biso o emesana toujours kopé sabino actualité ya RDC pe ko laksa bino ba vraie réalité ya Kinshasa. On doit mettre sur pied un état de droit. Au nom du Père. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Du Fils. Et du peuple. Ce n'est pas pour rien qu'on fait des constitutions. Nous l'avons promis. Pourquoi Mboké débat? Parce que ceux qui arrivent et qui sont censés prêcher par l'exemple, eux prêchent par le mauvais exemple. Nous l'avons défendu. Un état de droit, c'est celui où tout le monde respecte la loi. Mais toi, tu crois que Balandi ou Anabosani? Nous y avons cru. Mais ce que Mokonza Lobi a dit, bon, le Kambako Poana, au Salango Yo, aux Amwana Maïnanga, c'est vrai, Totangakana Yo, tu vas en prison. Nous y voilà. État de droit. Pour la lutte contre la pandémie à Covid-19, président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a sangisaki pembe naye ba responsables nationaux nyonso au bazali engagé pour la riposte contre le coronavirus mardi 5 mai dernier kuna na cité de l'Union africaine. Ba respectaki ba mesure ya distanciation ndenge ezosenga pona ko limiter propagation ya coronavirus nde ba membre ya ministère ya santé ya secrétariat ya cellule ya riposte contre coronavirus ba kutanaki mardi oyo le 5 mai 2020 na président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la séance d'évaluation ya pandémie oyo na République démocratique du Congo ba problématique ya ba école na période oyo poto komi déjà kokende vers la fin année scolaire plan ya décontamination na ba centre pénitentiaire nde ba point oyo ezalaki débattu na réunion yango. Bon, la ministre de la Santé Etienne Longondo, situation générale ya Covid-19 dans la République démocratique du Congo et ça a évolué bien. Nous avons eu comme constat que l'évolution de la riposte globalement va à bon train et que quelques pics qu'on a connus pendant la semaine passée, c'était plutôt lié au fait qu'il y a eu une contamination au niveau de la prison de Ndolo. Ce qu'on fait maintenant par rapport à ces pics qu'on a connus, nous sommes en train de travailler au niveau pas seulement de la prison de Ndolo, mais aussi de la prison de Makala. Nous allons continuer à imposer le geste barrière. Déjà là, par rapport à ceux qui étaient contaminés à la prison de Ndolo, nous les avons mis de côté, c'est-à-dire nous les avons isolés, on a dressé des tentes à la prison et on a aussi donné de lits et aujourd'hui aussi on va ajouter d'autres lits. Je crois que nous les avons isolés et aussi nous avons désinfecté le pavillon de cette prison-là pour que ceux qui sont sains ne puissent pas être contaminés. Donc c'est que nous allons demander aux prisonniers, il ne faut pas qu'ils insistent pour que leurs parents qui viennent avec la nourriture entrent en contact physique avec eux, parce que c'est ce qui est dangereux. C'est-à-dire que les gens qui sont en dehors de la prison peuvent être contaminés parce que la maladie est en dehors de la prison. Et malheureusement, il y a eu des prisonniers qui se sont entêtés et qui ont joué pour que
pour que leurs parents puissent leur apporter la nourriture, et ainsi de suite. C'est ce qui s'est passé. Mais nous sommes en train de prendre des dispositions pour que cela ne se répète pas. Et aussi, à Makala, je crois que nous avons un plan de décontamination et nous allons aussi sensibiliser les prisonniers. En dehors de ça, il y a le ministère de la Justice qui va aussi développer un plan de désengorgement de ces prisons-là. Nous avons aussi parlé de la problématique des écoles, parce qu'il faudrait voir, nous sommes en train de tendre vers la fin de l'année et voir ce qu'on peut faire pour qu'il n'y ait pas une année blanche, pour que les enfants reprennent leur classe. Alors nous nous sommes dit, avec l'ordre du président, que nous allons constituer une commission pour étudier le cas, parce qu'il y a d'autres provinces qui n'ont pas la maladie et dont les enfants ne fréquentent pas. Alors, nous allons voir tout ça pour qu'on puisse apporter un conseil au président et voir ce que nous pouvons faire pour que l'année ne soit pas totalement blanche. Population, il faut continuer à respecter les mesures sanitaires pour se protéger contre le coronavirus. Ndenge ministre de la Santé a insisté qui. Quand on va, par exemple, en Gaba, à Massina et partout ailleurs, on voit que la population vit comme si de rien n'était. Et pourtant, nous avons la maladie chez nous, déjà. Il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui sont hospitalisés, il y a des gens qui sont contaminés, qui sont là. Et à la télé, à la radio, il y a des affiches pour sensibiliser la population, que la population sache que la maladie est bel et bien là. Kinshasa boyoki, il faut que to samibeko bakonzi mboka bazo pesa poto éradiquer complètement maladie oyo na mboka na biso. Kinshasa et l'équipe partout. Lundi 4 mai dernier, 29e réunion des conseils de ministres et Salamaki par vidéoconférence et Zalaki présidé na chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Plusieurs points et Zalaki abordés, entre autres, prorogation et état d'urgence, situation et RVA, obligation et soumettre projet et arrêté na délibération et conseil de ministres, situation et pandémie na RDC. Bolanda ba détail na reportage Oyo. Le président de la République, chef de l'État, a rappelé que l'ordonnance numéro 20/028 du 23 avril 2020, ayant prorogé l'ordonnance numéro 20/014 du 24 mars 2020, proclamant l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de Covid-19, cessera de produire ses effets à la date du 8 mai 2020. Dès lors, tirant toutes les conséquences du rapport du comité multisectoriel de lutte contre le Covid-19 qui fait état du risque toujours accru de voir cette épidémie faire davantage des dégâts parmi la population, le chef de l'État estime nécessaire de maintenir l'état d'urgence en vigueur pour des périodes successives de 15 jours. C'est pourquoi il a annoncé au Conseil des ministres qu'il va saisir les présidents des deux chambres du Parlement et y déposer les demandes d'autorisation de prorogation de l'état d'urgence pour des périodes successives de 15 jours, conformément à l'article 144 alinéa 5 de la Constitution, et ce jusqu'à la déclaration de la fin de l'épidémie par l'organe compétent. Un calme relatif règne sur toute l'étendue du territoire, à l'exception de la partie est de la République où sévit encore l'activisme de groupes armés réfractaires au désarmement. Nos forces armées y veillent. S'agissant de l'état d'esprit de la population, il est caractérisé par la montée de cas de Covid-19, la hausse des prix sur les marchés, la hausse du taux du dollar américain par rapport au franc congolais, avec toutes ses conséquences négatives. Au plan justice et sécurité, on relèvera en particulier la montée du grand banditisme à Lubumbashi. Concernant le Covid-19, on notera l'apparition des cas à la prison de Ndolo. Le risque d'une propagation fulgurante pour cause de promiscuité n'est pas à exclure. Il a également été observé un relâchement du contrôle aux frontières. Au plan social, on signalera la perspective
des manifestations des vendeurs du grand marché de Kinshasa en protestation contre la destruction par la ville des espaces non viables et inappropriés à la vente. Ministre de la Santé publique, complété par le coordinateur du secrétariat technique de la riposte au Covid-19. Premier point, évolution de la situation de la pandémie Covid-19. À ce sujet, le ministre de la Santé a donné les informations suivantes. Au 2 mai 2020, 682 personnes sont contaminées dans 7 provinces, à savoir Kinshasa, le Haut-Katanga, le Congo central, le Nord Kivu, le Sud Kivu, l'Ituri et le Kwilu. On a noté 34 cas de décès et 80 guéris. 104 personnes ont été contaminées à la prison de Ndolo. Les prisonniers dépistés ont été isolés et la désinfectation des pavillons a été envisagée. 13 cas positifs ont été constatés dans le chef des voyageurs rapatriés de Dubaï et ils ont été mis en quarantaine. Le gouvernement a mis à la disposition de la clinique d'Engaliema, des cliniques universitaires de Kinshasa, de l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamayemo, des fonds dont ces institutions avaient besoin. D'autres fonds sont attendus pour alimenter l'hôpital Vijana, l'hôpital de Kinkole, la clinique quinoise, l'hôpital de Monkole et l'hôpital Saint-Joseph. Les hôtels hébergeant les Congolais rapatriés de Dubaï ont été également payés. Le secrétariat technique est prié de remettre de toute urgence au gouvernement les propositions de primes du personnel de santé et d'accompagnement relevant de son secteur. Le professeur Mouyembe a donné les principales indications et informations suivantes au Conseil des ministres. Premièrement, l'épidémie importée est terminée. Les contaminations observées sont locales. Deuxièmement, la croissance exponentielle redoutée n'a pas eu lieu. Troisièmement, le confinement de la Gombe a donné de bons résultats. Il s'ensuivit un débat à propos des possibilités de désengorgement des prisons. Parmi les pistes explorées, il y a la voie de la libération conditionnelle, de la liberté provisoire à accorder aux personnes privées de liberté, mais ne présentant aucun risque à l'instar du directeur des cabinets du chef de l'État, ainsi que les personnes condamnées à des peines mineures. La possibilité pour le président de la République d'user de son droit de grâce a également été évoquée. Bafam ya nouvelle société civile congolaise NSCC na mopuse ba exiger retrait ya confiance na Alexis Tambwe Mwamba président ya Sénat suite ya ba propos humiliants oyo atenaki mikolo euti koleka à l'égard ya sénatrice Bijou Goya. À travers déclaration moko ezalaki rendu public mardi 5 mai dernier, basi ya nouvelle société civile congolaise balobi ke baza indigné na ba propos teni ya Alexis Tambwe Mwamba oyo a qualifié qui sénatrice Bijou Goya sans compétence pe ni moralité pour na exercer fonction ya kester. Basi ya NSCC ba indiqué que na acte oyo Alexis Tambwe Mwamba a violé article 14 ya constitution oyo ezali ko protéger moi si contre toute forme ya violence faite à la femme na vie publique pe na vie privée. Ba propos ezalaki teni en violation ya article 14 ya constitution alinéa 3. Basi ya NSCC ba exiger non seulement ba excuse publique na part ya Alexis Tambwe Mwamba kasi pe retrait ya confiance na FCC pour a démissionner. Kaka na ko soutenir plainte na pétition contre monsieur Alexis Tambwe Mwamba pe na regard ya humiliation oyo ezali inacceptable ba femme membre ya NSCC ba exiger retrait ya confiance na président ya Sénat na FCC oyo ezali famille politique na ye pour asa la démission na ye na lombango volontairement topé forcé. Na cas contraire, ba mama ya NSCC ba prévenir que ba ko la mobilisation générale pour na obtenir départ ya cadre ya FCC na mutu ya Sénat et sengeli pe koyeba ke après escalade verbale ya jeudi dernier na chambre haute ya parlement, sénatrice Bijou Goya a déposé qui plainte lundi dernier
contre Alexis Tamboumamba na parquet près la cour de cassation pour une imputation dommageable na ba injure publique. Le gouvernement n'a compte rendu à Conseil des ministres et à lundi 4 mai dernier a annoncé que va trouver compromis na ba pétrolier pour na baisse ya prix à carburant à la pompe suite ya chute ya prix na niveau mondial au ezali dû na pandémie à coronavirus. Réduction ya ordre ya 20% soit ya 2200 na 1980 francs. Ezali applicable na signature ya arrêté ya ministre ya économie nationale. Suite ya tendance ya baisse ya prix na ba fournisseur ya ba produits pétroliers depuis Covid-19 et quota, ba discussion ezalaki engagé na ba professionnels pétroliers pe na ba ministre sectoriel union soit impliqué pour la révision ya prix. Na ba négociation yango gouvernement et réussir ko obtenir réduction moko ya prix à la pompe de 20% soit 2200 francs na litre à 1980 francs. Arrêté ya ministère ya économie ezali ko zelama avec impatience. Actuel prix à carburant ezalaki arrêté na mois de novembre 2018. Soudainement, un mois et demi après hausse première et après cause y a augmentation na hauteur y a 10% et après international. Tellement que la population mingi basali ko douter na maladie à coronavirus awa na Kinshasa, ba accrochage comme mingi entre ba professionnels ya santé na ba présumé malade. Bolanda situation ya coronavirus na RDC commenté par Nathan Siata. Baka ya contamination ezo continuer ko matakaka na République démocratique du Congo depuis début ya pandémie oyo ezalaki déclaré le 10 mars na mboka na biso. Bilan total ya baka confirmé et comme na 797 après notification ya 92 nouveaux cas oyo 69 ezali ya Kinshasa, P23 ezali ya Congo central na Matadi. Ba statistique ya comité multisectoriel na riposte contre pandémie na bulletin quotidien na bango oyo basalaka chaque jour ya mardi eleki et révélé que total ezali ya 35 décès pe 92 personnes nde babiki 212 cas suspects eza en cours d'investigation. Même bulletin wana est précisé pe lisusu que 2 nouvelles personnes nde bauti kobika nde ematisi nombre ya baguéri na 92 526 patients en bonne évolution. Kasi ba patient mususu oyo si babiki déjà bazo réclamer comment est-ce que ba séquestrer bango tisiko na ba hôpitaux pendant que bazali déjà déclaré guéri. Il fallait batika bango bazonga na banda kuna bango pona kofanda na ba famille na bango ndenge bango moko balobi boye. Comme nous sommes là, nous n'avons pas un petit problème infractionnel, vrai ou faux? Vrai. Alors, on s'étonne comment on est séquestré ici pendant des longs jours. Pourquoi? Il y en a qui ont terminé leur traitement, il y en a qui sont en cours. Et qu'est-ce que nous allons faire? Tout ce que nous pouvons faire, c'est de sortir parce que nous sommes libres. On ne nous a pas arrêtés pour des faits infractionnels. Vous comprenez ça? Donc nous n'avons pas beaucoup d'histoires à raconter. Nous allons sortir parce que nous avons encore notre liberté. La télévision. Au monde qui va l'obliquer. Oyoki maladie, il y a qu'à basali sayoto. Il y a qui basali sabiso. Tozi traitement pe sili. Sikoyo tozo ebate. Eza inerbe, eza hôpital ya mbibiso ou bien ezali gouvernement. Pour ce retournia, d'abord il faut na gouvernement. Oya gouvernement. Bien que tout le monde a été. Il y a hôpital à l'obligé inerbe. Inerbe, yoko benga bapia. Il y a riposte. Il y a riposte contre le Covid. Beaucoup de gens ont fait des résultats. C'est quoi ton résultat? C'est quoi ton résultat? Papa, tolembi, au juste, qui n'a biso poto kufa. Si on a ceux qui to kufa ka, wana ndesi ko banga bazomba mo babimisi biso, bakiro kunda biso. On en a marre. Le staff a dit que Mbango na yeli mtezolesa biso nezo futela biso nyonso. Le gouvernement n'a rien donné. Il a dit par ses propres frais que nous mangeons, que nous buvons le médicament. Et en ce moment, on s'abusait naïe. Congolais, nous voulons que le peuple congolais, le gouvernement vienne sortir de là. Ça fait beaucoup de jours que nous sommes ici, on ne prend plus de médicaments. Nous voulons sortir.
ministre ya santé ozoyoka biso tozala mposa tobima baboyi tobima mpo mbongo eza te bofuti te. Bakinois boyoki maladi ezali na mboka botika ba distraction bolata bakashine bosokolaka maboko pamba pamba soki likambo ya kosala ya malonga ezali te fanda na ndaku éviter entroupement ya plus de 20 personnes bambote tika babizu tika pe salelaka ba gel hydroalcoolique pona komi batela pe ko batela baninga mususu. Kinshasa eleki partout. Coordonnateur ya magazine Kinshasa na biso Jimmy Mukendi azokoba toujours kotika espace na gratuit na bato nyonso balingi kosala message ya sensibilisation contre coronavirus. Bandeko na ngai ya Kinshasa, bandeko na ngai ya République démocratique du Congo, boyebi que l'heure est grave, mboka na biso ezali na souci, tozali na problème oyo ekweli biso à travers le monde entier, likambo oyo ya coronavirus. Ndeko congolais respecté ba consigne nyonso epesami na bakondi. Ba consigne ya hygiène esengeli toye ba ndenge nini toko repousser yango parce que ezali kosala déjà ba mort bozali koyoka o ezali koleka na Italie. Yango na biso en tant que ba leader d'opinion, biso en tant que ba serviteur na bino auto serveur bino à travers ba média na casquette nanga ya coordonnateur ya magazine Kinshasa na biso na ko annoncer bino boye. Bato nyonso tope ba autorité nyonso oyo bazali na message lié na coronavirus pour la sensibilisation, c'est-à-dire bozala une association, bozala structure, bozala individu, message na yo oyo ezali ko kende na sens ya ko sensibiliser bandeko, na sens ya ko appuyer riposte oyo tozali ko sala awa na magazine na bino KNB ekoleka gratuitement. KNB magazine na bino Kinshasa na biso et ko continuer ko servir bino ndenge elongo bani boyebi ke bolandaka biso chaque jour à partir de 18h30 na Show TV, à partir de 19h30 à PIC TV et puis à partir de 20h30 na Baraka TV. En rediffusion toyaka à partir de 10h30 na Baraka, à partir de 11h30 na Show TV et à partir de 14h na PIC. Donc message wana topé ba encouragement au boko ko encourager bandeko par rapport ya temps autres vous allez ko passer boko ko tinde la biso yango à travers numéro o eza affiché na ba écran na bino du micro ya KNB WhatsApp na biso ko za la polele pona ko yamba ba message na bino sinon ceux qui bon moni que nécessité ezali que ba équipe na biso o ezali à travers Kinshasa mobimba e ya kuna tokoya kozwa ba image wana nyonso boko sala tope ba message boko sala pona coronavirus pona lutte to pona ko informer bandeko to lekisa yango gratuitement to respecter ba consigne ba kondi et puis biso nyonso to longa coronavirus. Ba particulier ba sali message ya sensibilisation contre coronavirus. Ya, pardon, on a gonde bolangana. Ah, merci beaucoup mon frère, tu m'as soumis vraiment. Mais là qui n'a arrivé pour na makambo ka ya coronavirus. Eh mon. Ah. Maladi o ba maladi o tia ba maladi ka esa ya poto kune mutu mwindo akufana ni kobte et puis do yedi nini bazo ekisa biso pona makambo ya ba confinement o montre bato est-ce que ba na mbongo vima ko pesa biso est-ce biso to koka vraiment ko salela confinement a na mboka na biso ba mbongo tozana ngote eloko kolia exacte o mona ngote mon frère ata yo moko. Et puis bandal bakangi kimbuta kuna bakangi moya ko melata masangela lisusu te ata vers moko o mona te mon frère kamango vraiment ana kitana ngani bosoa massa merci merci vraiment s'il te plaît
Mon cher, nayoki nyonso bandaki koloba awa. Simba pe kanga. Maladie ya coronavirus awa pezali. Eza kaka kuna na poto te. Awa peze ezobomba. Et puis na monyo awa ozo kosola omisimbi epo pangusi maboko te. Bayebisaki biso soko oza na kosu soit osaleli papier mouchoir oyo okoki kobwaka, soit osaleli coude na yo ou bien olati masque. Oyoki vraiment okoti ozolobaloba basoe na yona ezopanzana ozosimba oyebi te ke soki ozalaki na coronavirus okoki pe kokabola yango ndeko na yo pe chauffeur balobaki 2 personnes assis okotisi 3 personnes mbala sima kobandela su eloko osali te epuis nanga mpe munandimaki kakota mbala sima na osala yango te eza mpona sécurité na yo sécurité na ngai mpe sécurité na biso nyonso oyoki toke. Ce message est de CRDC Asbel. Na cadre ya kosunga peuple congolais Beltexco aena miliki na ye asika Africa Choice ezotekama partout na ville ya Kinshasa. Tango yango likamuna tango na yango oyo ezali tango ya miliki Africa Choice miliki ya solo oyo tondi ba vitamine ekolisaka bana kitoko pe epesaka bango mayele yango miliki Africa Choice yokelengi miliki kitoko babengi le Africa Choice ezali miliki ya mabele ya ngombe ya solo on a français babengi le animal nous to bengi ke miliki oyo Africa Choice ezali miliki ya mboka ba miliki ezala mwana muke papa mama mukolo asingamela miliki oyo eza na qualité ya kitoko totika baje totika bimela miliki Africa Choice yango nde ebongi na bana ba jeune ba papa ba maman na ba personne ya 3e âge miliki Africa Choice. Merci Beltexco. Merci Beltexco. Entreprises, institutions publiques et privées, ONG, partis politiques, commerçants, sachez que la communication constitue le socle de l'émergence de vos activités, produits, services et marques. La communication ne s'improvise pas, mais les méthodes et les stratégies de la communication s'apprennent. La mouture ASBL organise la session de formation spécialisée en communication des organisations en 2 mois. Premier niveau, communication 360 degrés, les relations publiques et relations presse. Deuxième niveau, marketing marchand, marketing politique, conception publicitaire et gestion d'agence conseil en communication. Venez apprendre les méthodes pratiques de la gestion de votre organisation avec les formateurs hautement qualifiés et expérimentés. Système ya kitudi o ezalaka na ba école ebele awa na RDC ezalaka na ba conséquences nini? Réponse na micro ya Hervé Zaka na Nathan Siata. Phénomène kintudi biso nyonso toyebi ke ezalaka mingi epai ya bandeko na biso bayanzi ya bandundu kasi tolukaka toyeba elakisaka penza nini pe ba conséquences na yango ezalaka nini. Tokutanaki na bandeko oyo baza na maîtrise ya dossier wana ba expliquaki boye na micro ya KNB. Kinchiri za koko te mwana ngai boti bana na yeba za kinchiri na ngai koko ba koko na ngai na mnoga mboga benga nkae yango na tubenga kinchiri mutili kinchiri wana zana bayanzi izali ndego na yo aboti soko ndego na pa aboti te babenga kati mule mabulu mbongo atuti le bogolo kwa batuta pondo malama bota po abota la bino bana mabota la bino pe binchiri na bino bana koko bala na yango nazoloba soko famille wana baza famille ekala komo moko na ekala na famille na bino bana na bino bakokena ko bala kuna tanga kokena ko bala kuna kutuna famille wana asana mwana ngalinge mwana bino alinge koko na yo kuna isikwana bala yenga na kuluka mbongo nde droit na ye basengi okopesa droit ngo pe ya mingi te okata teke koko ye akate monta tata ye akate monta noka ye akate monta te kaka monta moko wana bakokata soko balo $1000 nde bo diviser koko azwi $100 na ye noka azwi même to azwaka mwa mingi eza tata
noko kaka koma ya famille kaka chef de famille nda kozwa mwa ndama kozwa lokola tata na yo te Kintsudi ezali likola obali ndeko na yo oza na mwasi na ndako babalisi yo Kintsudi wana eza neti obali ndeko na yo bien mwana cousin okobenga neti tata mwasi eza nde wana biso neti yebeli Kintsudi neti yo ndenge oza na mwasi na ndako me famille na bino balobi kaka fo bala Kintsudi noko na yo babalisi yo Kintsudi wana eza liko biso bakamona ta mosusu tata mwasi ozomona bon mosusu ezalaka omona mwana koko aboti mwana koko wana aboti susu sikoyo ndenge ezalaka betape ya nzete te ale suka nango sikoyo etape moko wana boye oyo babengaka cousin abali wana babengaka Kintsudi oyo sikoyo tali na normal mpena yo okobala Kintsudi te na niveau ya kala okobali Kintsudi mais na niveau ya sika okobala te po Kintsudi wana aza kola ndeko na yo te ozomona Kintsudi wana aza mpena ndeko na yo te boyoki ndenge bakolo balobi sur phénomène Kintsudi ezalaka nango ndenge bato ebele bakanisaka te bamisusu balobaka ke ezalaka kindoki kasi na baexplication oyo tozwi ezali kaka respect ya bakutime ndenge bandeko na biso ya bayanzi basengaka Kintsudi eza kindoki te Kinshasa eleki partout. Merci Nabino bozalaki tellement ebele pour na kolanda magazine Kinshasa na biso édition mokolo lelo komi nango na suka soki bosepelaki na yango tika topesa merci na équipe rédactionnelle mobimba ya KNB Hervé Zaka double poumon azaki sima ya caméra Nathan Siete na réalisation pe na coordination ya Jimu Mukenzi topesi mbote na tonto Didier Katopa depuis Bruxelles molandi monene ya magazine KNB kasi bobosa na rendez-vous moko te ya ko s'abonner massivement na chaîne YouTube Kinshasa na biso Kinshasa yo et l'équipe partout. Magazine Kinshasa na biso réalité ya bana kino